de confiance, Madame Olomide. Stop. Même vous avez ri plus que le fallait hier soir. Vous êtes des colporteurs, hein? Applaudissez pour Madame Olomide. Abala Cindy officiellement. On va peut-être que non, Nzungu ma famille, boye, tina commune. Abalaye, aza Madame Olomide ya li sekite ya li pana mwamba te ya yakato fanda te aza Madame Kofi Olomide ya. Yo kasi na oloba no pona fali. Na kena ngoa. Nga na bino pona kasi poto nga sepe la te. Nga bato nga na kena prison pona bango nga na bango poto ntia. Mo kasi na sepe la. Na sepe la nga te. Mo te na songi na sepe la te. Na sepe la te. Passeport nga na ngo poto foi bango maestro mutasala ngo fabrigas. Nangana kede apota fabrigas. So baso nga na corona te mena zaade na poto na fabrigas. Po baso nga na corona. Po première vague na zaka na tika na basekele. Tana ko sala na ko so vaccin corona na sali examen ba na corona. Yango na tika laka. Pour votre information, passeport botie visa na maestro mutasala maestro atema olobango. Ba piyuma maestro ba olobango. Fia polele ba mandia. Tu mo na kemanda se. Nga na amani ke na succès na internet ya ngai. Ya nga. Na salaka 1 million de vues nga. Bana poto ba yebi le masasi calculé au moins que na poto masasi calculé la maman du prince Babia. Malchanceux. Qui zengi zoba ya moi si femme seule. Moi si azola na hiver yemo quand même na Paris ata moi na 10 ans juillet te so moi na mukia olingo te c'est na gans na bino. Tango bato banda koloba. Makambo yo maniki azo sala eza ye mokote maniki aza na batu na sima na ye maniki bazo tinda ye maniki ba futi ye nani andimaki et voilà aujourd'hui pour la guerre entre bango na bango muto bazo sala guerre na ye a fini mama siti a silisi mama si akutana na yete mama si asala ye le côté mama si atani de près ni de loin bakutana tana mama site. Mama wa taifa Jika TV. ya sika yeye ozana problème ya kentos ya batampo opakola ba mafuta ya kala esimba te ebebisa yo elongi bandeko ti lelo okonsomaka bambongo na yo elongi na yo ebongaka te makolo na yo ebongaka te na se ya makolo mbindo lokola nzungu ya ma famille. En tout cas MK Beauté abengi bino à travers muto azali ko représenter bango na Kinshasa Jika Yemoko à la personne soko bengi ozui ba produit na minute onde tozolo ba boy barivage koti na Kinshasa. En tout cas ya sika soki Jika koti likambu ezalaka likambu lokuta teze likambu solo yo moko zota la ba image okomona pe ba témoignage contacter biso po orater produit ata mokoto ana problème à sa makolo et koma noir et koma mwindo koma na passe soko zo lingo kutana mobali fo bakanga mwinda ya contacter biso elongi tampo ebetama ozoye ba solution te contacter biso maboko kentos ya soki yo solola il faut yo bomba maboko na sima contacter biso na makolo kutu koloba te okoma na Coca Fanta eza somo moya koloba eza te contacter biso na ba numéro ba kocha wana okozwa biso na lombangu mbangu ezala na WhatsApp ezala na normal oza na Kinshasa oza na poto partout to livraka. Merci beaucoup et korate te MK Beauté nde makambo
biso nyonso Jika TV News we balandaka biso mokili mobimba topesi bino mbote pe topesi bino en tout cas tikete nzamba lola apambola bino merci beaucoup na pesi nzambe merci parce que totelemi lisusu liboso na bino viba santé ndenge betaki biso tondimaki te tokotelema lisusu liboso na bino mais nzamba azaka malamu totelemi lisusu liboso na bino merci na Fabrice Mande na sima caméra topesi yo merci merci na partenaire ya Jika MK Beauté merci beaucoup mosokoli mosali ya lobi choko na nzela nanga eleka nango te kentos na nzela nanga eleka nango te makambo ya salite na nzela nanga eleka te yaya obetela na yo eleka te MK Beauté aboyi na ye aboyi alobi oyo nyonso ya salite ya mbindo eleka te talaka poso Jika eloko moko te so otali mafuta ya babebe malgré nazala na ngai me MK Beauté ayena ya sukola lobi zona sukola alors olingo koma no lokwa Jika contactenga image nanga kaka elakisaka ba numéro pe mususu publicité ya MK eza wana to uti ko sala bino moko bo contacter biso boko zoa toza ko livrer partout merci beaucoup na pesi mbote na boss de boss FT bipa yozali to pesi ope mbote to pesi lisusu ba courage to lingaka yo mingi toza ensemble avec yo malgré bambonge malgré banini toza toujours ensemble elongo na yo nzamba lola abatela yo merci beaucoup na Nadia Djebe la femme selon Jésus-Christ. En tout cas, mon ami de tous les temps, journaliste Moko Mayele Makasi. Merci beaucoup Nanoko International. Jideka Mopao Sodapoto, Papa Joseph Magloire. Merci beaucoup. En tout cas, merci na Bao Balinganga. Merci na Maria Kitoko ya Bakitokose. Moi si ndenzoto wana basoda ya mamasi. Merci beaucoup na ba charme ya basha. En tout cas, ba beauté le côté basio bakenda sango basio baloba $100 et pas na biso za le côté quoi bango bazala wana te pona oloba ke no sombela non de femmes capables ba charme na pesi ombote la mère des garçons abotane ba garçon kaka abotane ka ba garçon mais ba mbinga mibali ya malonga ba garçon wana na pesi bino mbote pe mama na bino na pesi mbote papa na bino pe na pesi mbote en tout cas papa Guy na pesi mbote le vrai tout ya mama si na monde entier ba ona yebi kombo na ba ona yebi kombote ba o bazo ko continuer ko benganga mabe na bino za bozo benganga bozo pesa ba kombote bozo mona boza ba vrai ya mama si boza ba kofiete mais bozali ko benga mama Sylvie na pesi mbote noko bakali na pesi mbote ba tutu o ba soutenaka ba kofi to mama si na pesi bino mbote ba mampinga nyonso ya mama si ya monde entier na pesi mbote na bino mbote ba griffe na ye moko Tigre Molodo le number 1 jeune leader na pesi mbote bipa yozali merci beaucoup. Émission Suka na sala ki sur mama si tozalaki na mwana mboka Nadia Ayambakinga tolobaki selon bilobish na comportement mabe ya bana Kinshasa ya bana mokili omoni mutu soka yini yo azaka na haine contre yo alukaka place nini yo kokweya poazwa yo mais ata place yo kweite muto ayinaka yo akoluka kaka ndenge nini akosala nini akosambwisa yo tomonaki batu moko boye bao bazanga na bango actualité ata ndenge nga na banda kobela boye akoya na ye kaka lobi te nasala actualité mpona lia mbongo ntango mosusu mpe basi bafutaki ye bayebisi ye te yo ifo sala topesaki yo mbongo yo ifo sala tosalaki yo boye tomonaki bango baye Kofi atindiki mama si kingandi ya kotala aza mwana musala na bino kingandi ya kotala kingandi tango azalaka basalaka yebo yete na yebisa bino chaque jour na continuer koloba lelo na oganga te parce que santé nangezo permettre te na continuer ko yebisa bino que non le passé ezonga ate quand j'étais danseuse quand j'étais millionnaire, mais aujourd'hui je suis sentinelle. Quand j'étais mariée, aujourd'hui je suis célibataire. Quand j'étais, ça n'existait pas. Pour la mouto alingi vina ye avancé, vina ye kende liboso, na vina koki conjuguer verbe quand j'étais te. Mouto alingi azala, a continuer, il faut conjuguer le verbe je suis. Je suis pauvre, mais naza na courage à avancer na kozwa.
Je n'ai rien, mais naza na makasi na yebi ke lobi na kozwa. Nazo vivre na mobali moko boaza na côté, mais naza na espoir ke lobi a ozwa mbongo, conjuguer le présent. Ko conjuguer te ke nazala moi c'est millionnaire te, c'est le passé. Ko conjuguer te ke nazala moi te, c'est le passé. Le temps passé ne revient plus. C'est ce que les gens et le royaume passé vous oubliez. Vous oubliez que le temps passé ne revient plus. Nous conjuguons le temps présent. Le temps présent. Le temps présent, nous conjuguons Maman si Madame Kofi Olomide. Voici le temps présent au tozo conjugué. Temps présent, nous avons conjugué Maman si Madame Kofi Olomide. Maman si Madame Kofi Olomide. Maman si Madame Kofi Olomide. Et soit bino sala bino passe n'engue tomezo sa anga passe. Tango to yaki ko montrer bino A par B que no batindika kité. Ezala ki geste amour. Public ils ont réclamé. Maman si grand leader, grand star na miniti yo mutu akokani na azate za polémique te na oloba. Azate. Azate. Tozaka na bango mi balé na miniti yo. Mama sina mukage international le rebo chulo. Mama na bango. Mutu obo yango ya lobi te bato ndenge otangi boye mutu mususu aza te baza mibale na mikolo mama si mais na musique baza mibale to na rebo chulo toza na mama si baongo nde bazo sala bendele ya mboka na biso sa nini etombwa à travers musique ya bana basi oboyi oluki mokili na ofandi ou bien oluki biso mutolobi te oya yemba ko kitoko totala ba misusu babima ba paipai bakenda wapi to mona bango te ti lelo kaka même concert wana oyo bino bo sala ki be mission bo dénigrer bozui batanta ba 2 jours ba 3 jours ba 4 jours ya ko dénigrer mama si ya ko finga ye ko sala ba live ya ba 3 heures du temps ko sala ba live ya ba 5 heures du temps kaka même émission wana kaka même concert wana après ngwasuma mopa wa koti donc après quelques minutes wana nde place na lobaka niveau ya motema mabe ya congolais eza ko dépasser kibomoto na ye. Moi je croyais que bokozwa courage ya koya pe ko sala tango nga na zobela naza na makasi te na kanisa ki bokoya kozwa pe courage ki sa image Nadia GB je te réponds ma chérie o eza réponse na yo tango ya mbaki nga olobaki Jika il faut que Kofi a présenté Cindy Leker officiellement. Ma chérie je vais te répondre. Kofi Olomide déjà a présenté Cindy Leker officiellement na bosolo politique na lobela kayo na plateau. Olobaka te, il faut loba na monde entier. Na lobité, a olobandeni. Congolais ta lobi lelo, ata lobby et changer le côté. Ma chérie, kaka na même concert, oyo soi-disant Cindy Leker batindi kakiye. Kaka na même concert, plus de 3000 ou 4000 téléspectateurs. Mopa wazui micro, abandi koyemba. Alobi, j'invite Madame Kofi Olomide. Attendez écoute même Cindy T. Alobi, j'invite Madame Kofi Olomide. Bandeko, il n'a pas dit que non, na bengi mama si Olomide T. Alobi te que te. Alobi, j'invite Madame Kofi Olomide. Et Madame Kofi Olomide a poussani. A salé libango baboui. Fabrice Mande tchela biso image tozonga. Choisissez de confiance Madame Olomide.
vous avez ri plus que le palais hier soir. Vous êtes des colporteurs, hein. Applaudissez pour Madame Olomide. Bouchomona, Bomoni, Abengi Madame Kofi Olomide Poussani. Babandi Koyemba Lobi, attendez. Mais Madame Kofi Olomide, ça les crier. Ngana kanisaki, bokoya ko sala lisusu émission pour na koloba bande ko Kofi Olomide a confirmé Cindy Aza Madame na yete. Azalara Madame est déjà depuis Kala. Et puis Kofi a confirmé yango. Ça c'est un. Pour na bato balobaka ke Kofi a yembela Cindy tete. Kofi a yembela Cindy mutwali boso. A sanzola Cindy na kombo na ye ya kati. A sanzola Cindy na banzembo ebele. Lokola Cindy aza alanga nzembo. Alobite. Mobala nga yembeli nga mingi. Nga epe fona sanini. Il faut na yembela ye. Moi je croyais que tokoya ko sala analyse. Mbela ye nga na kanisa ki keno bino ndenge bozawana. Bino pena ndenge bozawana. Bokoya ko zwa ba courage. Courage au besoin qui a ko sala ba 2 heures du temps. Ya ko finga mama si dans les vides. Ya ko finga mama si dans les néants. Ya ko finga mama si pamba ka boye na zwa ki bo na kanisa ki boko zwa courage wana ya koya parce que eza na même concert eza kolobate ke non basali concert tant ba yo ki polémique ya batu nde ba ye Kofi aye ko sala boyete donc après ngwa suma wana parce que tango Kofi asimbi mwasi na ye ba apusani si liboso pour basala show bakati nde a présenter mwasi na ye boyamba Madame Olomide. Mais bino bomona ki parti wana te. Peut-être parti wana comme bino na banda kuna retard. Il fallait bozwa pe parti wana bo sala ngo émission. À partir ya lelo temps bozo sala émission na bino, bo lukaka ba rigma bocha. Défi à liboso tolongoli. Kofi ayembela Cindy banzembo ebele makas. Ce que za muke ko za taba 5. Ceux amuke et cause à taba 5 au Kofi à Mbela Cindy. Kofi a bala Cindy officiellement. On va peut-être appeler que non Nzungu ma famille boye tina commune a balaye aza Madame Olomide ya li sekite ya li pana mwamba te ya yakato fanda te aza Madame Kofi Olomide ya 1 3 Kofi Olomide asima Cindy le cœur partout. Ezala na ba TV, ezala partout. 4 sinon ya mama si e uche pana ye moko. Ti ala ta kombo ya Olomide ye moko mutu alobi yango. Mutu te. Alors, ba défi na bino tout likolo via mama si bolongolango. So bolingi bo sala be mission na bino, bo sala be mission na bino peut-être Sylvie ya Kofi. Sylvie na ye musicalement, vie na ye privé, ba défi tout balongoli yango. Ba défi tout balongoli yango. Poto la kaka bino. Biso ba oya mama si to la kaka bino ke non, so boye. Pona mama si biso to ya to la ki sabino ke no mama si aza o bino bolanda bokani saka ke no eza mona mwasi moko botoko ya kofinga ye lokola peut-être bato aza na bato tete ti lelo makambo esale makelekela rabino bo comprendre te bato ba bima pona défendre mama si ba uta wapi elekela rabino bo comprendre te ti lelo ezala lokwa ndoto epa na bino ezala lokola eloko moko bo comprendre ngote. À ma grande surprise, lelo na yoki maniki alobi akota boloko.
bobetela ye tolo te mpona makambo ya poto parce que ya kota boloko po afingela bino bato. Fabrice Mandetiela nga image wana tozonga gas yo kasi na oloba no mpona fali na ke nango wapi nga la bino po kasi poto nga sepela te nga bato nga na kena prison mpona bango nga na bango poto nzia mo kasi na sepela na nga te mo te na songi na sepela te passeport nga na na poto fo bango maestro mutasala ngo Fabrigas na nga na kede ya poto Fabrigas so bazwa nga na corona te mena sala ya na poto na Fabrigas po bazwa nga na corona po première vague na sala na tikala na basekele tana ko sala na ko so vaccin corona na sali examen na corona yango na tikalaka. Pour votre information, parce qu'on va dire bizarre, maestro mutasala maestro a tellement au lobango ba biyuma maestro ba au lobango si a polele ba mandia tu mona na kemanda si nga na amani ke na succès na internet ya ngai ya nga na sala 1 million de vues nga bana poto ba yebi le masasi calculé au moins que na poto masasi calculé la maman du prince Babia malchanceux qui zengi zoba ya moi si femme seule moi ça zola na hiver yé mo quand même na Paris ata moi na 10 ans juillet so mo na mukia olingo te c'est que na Landi ezate ke mutu mususu nda zoloba manike mutu azoloba abina fingela bino batu na kota boloko nini akota eza tango afinga kama masi babiloko na ko répéter te tango afinga kama masi makambo na ko loba te akenda parquet vous imaginez que non manigance na bino tango bato banda koloba makambo yo maniki azosala eza ye moko te maniki aza na bato na sima na ye maniki bazotinda ye maniki bafuti ye nani andimaki et voilà aujourd'hui pour la guerre entre bango na bango muto bazo sala guerre na ye afingi mama siti asilisi mama si akutana na yete mama si asala ye le côté mama si atani de près ni de loin bakutana tana mama site so kazalaka danseuse a mopao ako suka pa mopao et comme ndenge nini a touché côté à mama si mais lelo ba secret bimi libanda kaka ndenge maniki alobi passeport wana muto asala yango eza Fabrigas ba misusu pe bakoya bakoloba ba vérité pe ekobima na kote la bino boloko bo continuer ko futa bato po bafinga bato mais un jour bato wana bo futaka un jour bato bo contactaka po bafingela bino bato ba ofinga bino moko et voilà aujourd'hui manike ba osalele côté manike ba osalele côté pourquoi manike azana ba preuve belé manike azana ba secret belé manike acha ba vina yanje manike signa ba makambo belé tango royaume passé contacta manike pour amener vite il repasse ndi le cœur oyo bakutana te loko mokote bomoni ba malheur bino mususu bolukaka na ba vie na bino bomoni ba malheur mususu bolukaka bandeko sala ta guerre na muto sala yo loko sala ta guerre na muto ali lingoli ya olia mbongo ya muto asepeli ya na sepela ndengo sala ke mission na yo na sepela ndengo lobaka na tindeli yo kako somba ta miliki na tindeli yo kako melata mai ya lia mbongo wana za mbongo ya musala ke olia mbongo ya na tindeli yo mbongo yo ofingela nga mutu ya muto asala yo loko te bokutana te bomonana te boyebana te aujourd'hui oko dondwa lelo ko vimba lelo ko toboka. Mais je te jure, tu vas les payer très cher. Quand on vous dit que le karma existe sur la terre, le karma existe. Na zonge la phrase oyo. Voilà aujourd'hui manike vous répète. Na kote la baboloko, na finge la bino batu, na sale la bino boye. A kota boloko pona nini a finga mamasi. Manike alobel alobi sa mamasi. O mokile ningana. Manike alobi sa baba. Pona nini royaume passé ezala na sima manike en collaboration
na bato yo balinga ko détruire bato po bango ba avancer. Et lelo siko ba luka ndenge nini ba ko écarter manike po soni wana esimba bango te po ba monike manike a komi prête pour na kobimisa ba secret nyonso yango balobaka basalaka likopa na nganga te basalaka likopa na ndoki te soki masolo na bino esimbi te ndoki wana osanini aokotso na kati likopa na nganga likopa na ndoki esimbaka te soki esimbi esali ke no yo na ye esimbi te yaya aokotso na kati mutu kaka boyebani bosololi na bino bopartage ka masolo yaya jour moka peut-être bobeba na téléphone boye surtout ki makambo bosolola na ye eza pas bato ata 40 pour te dire que la nature de l'homme est très mauvais. Tango yo za na système ya robenga batu pour détruire muto aza innocent. Ma chérie, mon frère, tika succès na yo e ganga pour na musique na yo, mais pour na détruire batu te. Pour na musique na yo, mais pour na détruire batu te. Manike tout le monde sait. Royaume passé et sangana na bato balingaka te batu mususu ba briller par bango. Batu tanisa manike. Pour sala wa sala mama si. Aujourd'hui mama manike tolandi image. Afungole libinis. Alobinga na dépôt makambu. Boyebi bien. Soki aye ko répondre nga. Bo sambwa. Asa ye répondre ayete. Aye bisibino soka ye ko répondre nga bo sambwa. Bo sambwa. Tolobaki na bino. Basimba ka innocente te. Mama se sala bino eloko te, eloko moko te, asala bino nini to, eloko moko te. Bino bo telema. Moi sa batu yangani. Makambu nyonso bolakisa ya lokuta bo fabrika contre mama si toko isi yango yango nga na yebisi bino bwana eloko moko te bo fingela su mama si n'émission ucho leka na loba soki Kofi alinga mama si te mbele misisa ya royaume passé elinga kelongwa te parce que misisa wana esimba manga na nzungu moko boye baba boka ngozo kote nini. Mais mama si love eza na capacité ya kopikola misisa nyonso ebwaki yango libanda love prévane à cause ya love Jésus-Christ de Nazareth amatane kulusu akufela biso love kaka elo musute love soki Kofi alingaka sindi te mbele royaume passé lingelika te mbele nyeza la temps passé te. Mais le royaume passé, eza na temps passé, et bunda ezala na temps présent ezo simbate, ba créer biloko ezo simbate, ba tikali na le temps passé ne reviendront plus. Kande ba français baloba. Wana eza défi to longola binoke, love eza makasi. Soki Kofi Olomide alinga sindi te mbele Kofi bimate akeluka bana na ye alakisa bino a présenter bino na ba o bino boyeba na ba o boyeba te love ya mama si une femme capable Esther bouclier ya Kofi Olomide Kofi asimate Kofi andimate kabla madame Olomide Kala, Madame Olomide. Tongo, Madame Olomide. Tongo, Madame Olomide. Ngasko na yoka soni na place na bino. Yango mona ba émission belé bo salaka avant ngana ko réagir na étudier kango. Parce que ça émission mususu ko sala ngo boye. Peut-être ngo sali mabe na bino ezalaka so bo si bo BBC boya kata o senga pardon te. Babiloko bo sala ki ba 3h ba 4h du temps. Mais faut boya image yango yo. Boya na olingande na olo babo Fabrice azong selanga image wana parce que image wana esala nga ba bien.
et ça nga ba minene e vimbisa nga penza e comme ça nga grande fille e yo sabino sone ko sabino bandako mais lokola bozaka bandoki bokota bandako te boluka ba sujet mususu bo épargner mamasi aza mamasi olomide bolinga te parce que côté wana ndezo boma bino ndeze tuer bino ndezo paralyser bino nde komisi bino ba baba nde komisi bino ba kojongo nde komisi bino ba ndoki nde komisi bino mitema likundu ya royaume passé c'est pas ça ya lo kwa okomela kaye tondi ozango okomela ngo suwa obando bakisa likolo ba écrit et mona na te kaye se tonda ba bwaka point barra et ça lui passe que ndobela mai royaume passé c'est le cas. Ato lobeli royaume passé, ato kumisi royaume passé, ato lobi royaume passé zalaka soki ndengeni yaya. Et ça royaume passé et kotika la royaume passé et ko zalaka jamais royaume présent. Royaume présent eza mamasi olomide. Royaume présent là eza mamasi olomide. Vouloir ou pas, c'est elle la femme légitime de Koffi Olomide. Ba défi tout to ko ici yango. Alors bino moyo la musela biso ata défi moko. Ngane mwana yaya. Ba bimisela bino ba mannequin. Ba bimisela bino ba mwindo mongolo. Ba bimisela bino ba pemba naturel. Ba bimisela bino ba bogar. Kia? Défi KO par terre. Enfant chéri par terre. Nini. Bolobani. Vous ne parlez plus? Perroquet sauvage. Faut parler. Il faut parler. Ngana kanisa ki tant to mona image wana penda ndenge mo pa wazo présenter moi sinaye na ebite so ezaki 10 millions na ebite so ezalaki 5 millions de personnes na ebite combien de téléspectateurs azo présenter mais bobeta maboko pona madame. Nakanisa ki bozo image wana penda bo komisa ngo actualité bo sala ngote parce que bo tondi na ba keto bo tondi na ba haine place boza bo sala na minute bo kozala bo beta ta ba 4 jours sans kolia na bo kufite nyonga bino na ne nyongi bino te bino bo ko kufa place bo ko se tout fait penda biso ba estomac tozo kubela eza normal eza naturel. Mais il y a bien pena et comme pena zo tala bo pena zo kokate parce que prévané boyo le belangote dra tous les défis to kwesi ngo par terre et longa bende le tombo milikolo les mamasi boa balongi vous avez réussi, bravo à vous, je vous adore, je vous aime, merci beaucoup, merci na partenaire nanga MK. Merci beaucoup, merci vraiment. Nabatu nyonso yo po lingi to salelo publicité, o lingi to tombo la maison na yo, o lingi to tombo la produit na yo, mais avant to tombo la yango photo meka ndenge tozo meka ya MK. En tout cas, yaka o contacter biso et ko sala biso bien na minicho yo, jika za na partenaire MK beauté. En tout cas, merci beaucoup. Merci na bino nyonso bo contacter biso pona ko sala ba commande na bino ya MK ko beauté parce que eza ebelete, eza muke, bo sala ba commande eza la bien. Ngala laksa bino kama boko nanga na laksa bino ka elongi nanga ya na chaka maquillage te ata fo de te ko takate poudre ya pamba ya talanjata tala tentire to kutani simale mama si kuna madame Olomide batombolie banguna koto balobi te bizu bai FT yayo yango wana.